makambu bagage on a za na ngota musuyo za na ngote. Yo peut-être matériel. Matériel peut-être musuyo na normalité na kisi. Bosiko legi ngani. Mais bon ni marakisi te pombo miyaki. Baro chabiso wa to beta émission na français wa e belé baro kima baro ya plateau te. Je me demande. Bako ya awa to cha na anglais e belé baro kima baro ya te mais pompo za na bagage, je suis un intellectuel tout fait. Je ne suis pas n'importe qui. Non, Fali mon frère, Fali na lingage mingi. Fali na lingage. Yé au moins azana idée ya ko bima. Au moins na ba musique ya betaka. Mora kei na ba genre moko boye. Mora na kimboka. So fa na bongi c'est bon, mais ben sanité bois ki sango. Tikela bango. Il faut qu'on ait bien la musique, mais ben sanité tikango na conséquent na personne de kona. Na lingago mingo yebi. Mais na roya ce qui vraiment ça les maisons en tout cas. Vraiment t'es ça penda F victime il fallait. Et ça wapi adresse ça pas wapi. Ngata lelo na okenda te. Et bon siko. Bata papa malokolo kilo apparemment bimara pas si tout ça là bata bimara mi koto wenge musique à maison mère et puis genre nani nga tongi immeuble là ba bimi ba tongi nani nga tongi immeuble nani. Oh yo zo lancer ba ke belé na banzembo matolo nzembo bande baleti suka matolo na matolo siko yo zo ba ke ça danger la nini ko lancer ba tout e banzembo mobimba ta 10 chansons sans lancer ba tout soko cha ba to cheka ata 4 personnes nandima ba miti ya mabe ba petchwana ba finga batala te ba petchwana ba ebi pe ko finga mais biso to ba yanke to ko finga pe danger mais mais monotonie pe za mabe parce que vieux beaucoup, je me souviens, vieux beaucoup la David Sabiso. Faut pas qu'on ça les loga pour ça là, où il y a un nzembo nzembo. Non. Et puis quand on m'appelle quand la musique moko wanate, il faut rechercher zalaka. Vieux beaucoup la yo ma kimi ba musique moko ya ba côté ba kiben kuna keiboye. Donc pokaka change à moi son. Ouais. Et ça karaté ka logo moko. Allô, oh, Yesunkolo, Jésus-Christ. Allô, Yesunkolo. Yesunkolo, cleboa.com de la nation Tonton Mbanda. Herman Emporio. Bienvenue dans www.cleboa.com. Amis fidèles de cette émission, Megan Entretien, présentée par la votre humble servante Priscilla Makangila, la Megan de la presse congolaise. Je suis là pour vous tenir compagnie, chers amis internautes de partout en tout cas. Merci pour votre attention assez particulière dans cette émission, Megan Entretien. Permettez-moi de dire un grand merci aux géniteurs de second site. Là, je vois de la nation, Tonton Mbanda, de la nation, Motomoro bien, Motomoro chaud. Ya baleki donc merci beaucoup à toi et merci à Pichu Mangayaska et Herman Emporio Swagaboy Arokena Slim Otambwana Slim réalisateur patron Herman Emporio merci et merci à tout le monde en tout cas au partenaire de second site partenaire va soutenir l'émission Megan Entretien leader patron au méchant Noka aspect spirituel merci et PDG Rouge Elvette Chouchou Natati la femme d'affaires bienvenue Makanga la paix balobito betara tour na salon de coiffure na reine wana Lili Muzinga donc ça la biso plaisir je suis là avec mon invité Pompon Miyaketo solo la rarato solo la musique tout ça là moi amoureux et à musique parce que ce musique est bête bien non sur ezala kitoko to solo la to rendre hommage na bayi bato na so batika biso donc là to solo la mingi papa Lutumba Simaro Masia papa na biso atika kibiso koko to solo la invité nanga et pourquoi pas aussi ya papa Wemba Ikumani bientôt là déjà to surtout comme kaka ya papa Wemba mais to so na mwana
mwana o penza mo batiko wana babiloko wana nyonso to yemba yemba lelo ya mana pour ça plaisir na ba internet nyonso bobenga biso de partout boza ebele bokoma ça la bien Priscilla makanga tan noyeba ke boza ebele bobenga bokoma. Donc je vais déjà recevoir mon invité qui est Pompon Miyake ba Pompon ah ouais Pompon Miyake ah ouais donc on aura ma papa Yemba Ikuma ni mon invité en tout cas. Priscilla, ça va? Ça va trop bien. Voilà, c'est lui mon invité. Pompon Miyake to kange à la studio, to kange malgré studio mais au solara en poussou, au solara teni, balobi teni ko faté papa Yemba lobaki l'âge ne tombera jamais. Zalina non motema. Pourquoi un polémique quoi? Oh zalika kana esika ebeti sakango. Liwa epani matote la vie zalili bonza metika kape kolela lela kango. Talanga yo moto na linga kayo. Na yo. Bolingo nanga ye. Bolingo nanga. Yo. Bakoki koye bisayo na bato ke bamona kinga na moto. E bonga ki otulanga na pesa e anongongo. O mikabina mabanzoro. O komi okondo nzoto pamba. Ngai mobali na yo. Yo eteni nanga. O bombeli ngali kambo. Luizio na motema. Sutela ninga bolingo botala ni akomi okende botuna ni na yo tina nini akumbi bisaka abaya matinda kaniba ko vanda kana moninga ayoyoyo na vandane mabeko kanina simba ibatela bolingo gogo na simbango yeye wana yeye la jolie maya rosa mama no feu mama kadu mama jiji okotungisa kamoto lokola ngai na pesa kanyoso ba pesa ka na pakwa pembeni ya bolingo na ai vivi Priscilla. Toza vraiment na Pompon Miyake on va aller inviter ya méga entretien clé boa et merci vraiment boza ebélé en tout cas bozo landa émission de partout hein bon comprendre hein? C'est aussi vraiment me dire que total la baïnion soit comme la rabisso deux parties en tout cas lui salon esthétique beauty reine beauty west pardon beauty west pour na reine quelque part wana et mo Lili Muzinga asa scotché azolanda émission oyo Pompon Miyake leader. Bonjour. Oui, bien. Bonjour, Priscilla. Bonissant. Quand on est au monde, on très bien. Déjà, t'es né fort, mais ne tombera jamais. Ben, papa, le bagage en côté. Donc, biso za bana papa Wemba. Mato sous bazo kota va faire mais ba ebina bango en côté. Et ça na cadre ya critique parce que epé sara kanda muto ayebité mazolo bela kolobela loko yango. Soko lingi kolobela yango il faut ko défendre pe yango comme il faut. Voilà. Il faut qu'on défende comme une faute. Aux gens vraiment marambouti papa parce que bientôt là déjà hein, Kanaming était vraiment le 24 a déjà donc il y aura sous maman parce que ton bon ça qui papa petit aussi au atika qui biso le parent Pompon Miyake papa Lutumba a utika biso wazali icône baoba monene oyikoyi parce que lobaki mokolo kufa bakake kobeta Pompon Miyake okoloba nini na disparition ya papa Lutumba. Ouais, ça lui passe il y a trop. Bon, et ça m'a ramazambe, paix à son âme. Papa Lutumba a tiré biso richesse moko autre qu'on négligé quoi. Donc hier à la venda poète. Banzembo ayemba tilelo et ça na mission moko ta convaincant lokola papa Lutumba. Aba thème. Donc ayemba banzembo ndire, asala banzembo ndire yemo de likambango et kwelelié. Donc incomparable mais bazangi te parti sera bazali pe misuna na babimi na bango pete bazali paix à son âme vraiment sali pas si quoi tous on a moi papa Lutumba et ça la plaisir on a général John Chibango merci et ya Jules Maswa coach Mondela et ça répond à plaisir na bino tout hein bolinga émission méga entretien et ça la plaisir na bébé na biso trône amour. Masue konana lo seba epeti Masue konana bolingo penani
Masu ekonana loseba ebeti Masu ebungigo na kati ya londende Bolingo pe ebungi na kati ya londende Ngana libongo na lelio mboleo mama yeah. Chérie okende ke malamu mboleo Elaka yo komelaka ngai soki yokomi Nayeba bolingo basani ngai te o Nayeba bolingo atanda lokozonga Nazali se kozela mokolo masuwe kozonga Ngai awa nabeli basusi ya la mulu mama J'espère que c'est ça, non? Voilà. Oh, guitare. Aïe. Dans la musique. Aïe. Na elengi. Mais excusez-moi pour vous, ma parole, qui m'a mon cœur. Répertoire, il est kébélé la moutou. Oui, qui m'a mon cœur. Maître Lucas, sous la maîtrise bien. Oui, tika les alliés. Alors, même souvenir c'est pour ça, bah, tout n'y a souvent des émissions parce que pas bien belé micro, bah, benga, pas besoin qu'un artiste na biso et bah producteur. Vous en avez besoin de produire pour mien qui vous contacter biso pas au pesa numéro na e. On a besoin peut d'abord yo kaya panza banzela wana. Boa na clé boa. C'est bon, tout ni numéro na ngezali. Voilà, alors tu qui obeti masoua, il y a papa Lutumba et les loyo. Est-ce que la musique na yo pe? Moi chrétien pe a umbo dembeza, to zara nenga qui viva tout ça là. Parce que tout le monde a utilisé au moins mingi faire rigoler. Et comment moi si je suis critique, aïe pe atikali kaka wana comme monotomie. Abi maman ba soki ba R&B de blo na bino bolo comme kubita. Et ça nango ma bête mais monotonie pe za ma bête parce que j'ai beaucoup, je me souviens. Vieux beaucoup là dans Sabiso. Faut pas que ça les loga pour ça là. Oya na nzembo ka neti nzembo. Non. Et puis quand on m'appelle quand la musique moko wana te, il faut recherche zalaka. Vieux beaucoup là yo ma kimi ba musique moko ya ba côté ba kiben kuna keiboye. Donc pokaka change à moi son. Ouais. Et ça karaté kare logo moko. Oui rumba même papa Lutumba na beta rumba mais bano ça la rythme moko wanate. Ah bande ko varier. So d'une moneti jump ya yembaka Kadima. Te wana Kadima na senga ki yo permission. Akende baba aussi mala kozonga. Kadina senga ki se motema maman. Vous comprenez tu banzembo là et so ziango ezandenge motena ofela. Bolingo pasiele ki yango na kei kome kanzoto waka musika nazali kokende kuna pe papa te mama te pourquoi nyonso na kozala kokanisa yo mizere kaboli biso. Dio fait la maman, Dio fait la maman, préfilier, Patrick Mangasa, pardon, Sengerangai, pardon, na ofela. Fiancé na ye ya liboso, wana komale le docteur. Oyo ya mi bale, oyo wana koma homme d'affaires. Oyo ya misato sapia koma ondafe il fait la misère divise babati bayo balingi ngato bango banzambe na yo fanda na bobali bapone na yo na boyote o mama. Malgré tout et ça rumba. Voilà. Ba risque. Ebi ora balikolo me ovandisi biso na ofela. Imbara ba voix nyonso, ngala imbara voix nyonso na lobi nyonso, même na lourdeur, lourd benda ya na imbara. Barambo wana bele o melanguma. Moya nzambe ya solo. Ete ya biso bolingo po moto ya zangi bolingo komona nzambe te. Voilà. Voilà c'est l'ambiance de cette émission mais un entretien parce que l'artiste ne meurt jamais bah œuvre yango tant tout le monde ba œuvre ça la plaisir ba non to robota ba yoga ba wemba ba yoga ba vieux Lutumba ba musique ya solo nde yango wana yo ka su wapi yo ka ya ba désordre ko to wana pe mukubalo ba kike non
bozo landela ba droit d'auteur na bino te malgré chant ezali na makila mais lelo ko bimisa nzembo bo est-ce que pour lila da mbongo agence on a vu c'est mboka ebonga tozala abandonné tozala lokola ba enfant donc bane betike quoi ça te bino monde bo bebisa yango na matolo non artiste ba yebeka matolo fu matolo zela matolo pe obino benga matolo eza suite ya matolo eza koyiba te matolo pe eza quelque part eza droit parce que les musique na biso comment obeba na ba kombo belé moi bato bayoka message bien exact pour ba kombo il faut kota tant sous place il fallait compléter parole ya phrase na bana ko sala au koti kombo a mutu mais le koti kombo a mutu on il faut peso quelque chose yango na matolo ezali mendicité te eza ba droit parce que ngana lancer yo et ça lui plaisir te soki na yé nazwa de la part et comme matolo ndenge fie nanga king kestra banda koloba nafa de la part est-ce que eza mabete eza ba droit matolo eza mabete eza mendicité te to ça la confusion et qui tsabat même biso pe na musana biso ba journaliste ba tamatolo ba artiste mais pourquoi tout ça yango na lobi mboka il faut ekoma bien balandela makambo nyonso mututu azwa ka salaire na net bino bozo ka salaire na bino normal biso pe artiste ba droit na biso to sokango normal parce que biso na travail moko libéral vous comprendre il faut fin de l'année OK penza na sokoda kuna enveloppe na penza yao yangoyo papa miya kaza filer sokoda bien sûr ça sème tout ça oh non ça sème etolunga ko kotango moi kala mais kopango ekendara boy les wana na vie beaucoup j'ai beaucoup d'idées na yutanga ko biso nyonso ça sème mais pour dans kata sogoda pe uzali oui vous avez pas droit na yo na so ata infranté même $1 maman aux explications mo ndimité oh yo aux explications ndenge nini ndenge ba pesa explication on a acquisé déjà bateau ba gérer sogoda pour sogoda on peut comme net non ngape na zo pesa maman faute mingi te on dit ba masolo wana il faut gouvernement ministère ya culture et des arts il faut kota masolo wana il faut vraiment ils allaient bien structuré et puis na ebité il faut mourir bon na papa le tumba ebité nzembo suka pour que to kota vraiment na vivre beaucoup le parent bientôt déjà toujours commémorer toujours disparition na ye alors ebité to nini pour se pesa ba portal parce qu'apparemment bino ba vivre ko lobara na testament pour que to kota vraiment na maram na biso to velia ouais testament baneko na kotanga na kozongelai maloba ya boule baninga na kotanga na kolelai nabangi na mokili obinemi bosali ngai mabe ngai miyake na sala fiere wapi mokili esilisinga lolendo lelo na ndimi sango ya lutumba sango lokola kake na matoye epesinga liboma nazangi likambo ngai nasala mbongo eloko pamba ekoki kosomba liwa te papa lutumba elobi na pasi otalinga opombelinga sekele o kasi oyebaki okokufa koyebaki ozali kokende okosinga nde kokosa nakei kolala nsima okati motema ata liloba te liwa yo méchante mama Sagana biso kawana. Tango ya boule, kola kake na matoye, epesinga liboma na sangi likambo na salai, bongwelo kopamba, ekoki kosomba liwate. Ya boula lobi na pasi otalinga ofeki, epesinga kasi elaki ya kokufa lobi na nga nakende ala nalambela yo pepe supu nakei kolamba simo kati motema olingaki nazala te oliwo yoki ngai soni mama vraiment liwezo rasoni en tout cas pe na mulimo ya papa Lutumba Simaro to bouquet déjà koto na yowana pompo miyaki apparemment moi vraiment ya papa wemba mingi nde parce que to papa to yepe na papa lu papa wemba alors pompo miyaki talent ezali mais o manquer nini kati na po baninga bazo finga po bima bano fingi bano sali mabezi moko boy na tinda finga te na lobika moi clash tout ça baza mal éduqué yo mona dans mwana moko muke ba legina ekaba finga mukolo mais ça ce n'est pas une éducation
musique est bongo, musique il faut ba 12, non non, et loko ya mabe toko tolérer en côté. Musique est bongo te. Et bon ba papa lutumba na ba rochero na ba papa faut encore ba finganaki. Concurrence ezali loyal et non déloyal. Ce que comme il y a ndengwana te wana to komi ko privilégier ma bien ba satan ko titre surtout ba génération ya lobby lobby awa. Ba mité ma bien ba petchon. Ba finga batala te. Ba ebi pe ko finga mais biso to ba yanke to ko finga pe danger mais na éducation to zwa oko sala ngote. Papa ba boy mbozana makambo wana makambo ta to fingi to landota. Wana makambo pom to fa fingi fa makambo ningi. Na bien makambu bagage on a za ngota musuyo za ngote yo peut-être matériel matériel peut-être musuyo on a normalité na kisi bosiko legi ngani mais bon ni marakisi te pombo miyaki ba rocha biso wa to beta émission na français wa ebele ba ko kima ba ya plateau te je me demande ba ko ya wa to cha na anglais ebele ba ko kima ba ya te mais pompo za na bagage je suis un intellectuel tout fait je ne suis pas n'importe qui. Bata papa malokolo kilo apparemment bimara pas si tout ça là bata bimara mi koto wenge musique à maison mère et puis genre nani tongi meuble là ba bimi ba tongi nani tongi meuble nani oh yo zo lancer ba te belé na banzembo matolo nzembo bande baleti suka matolo na matolo siko yo zo ba ki za danger la nini ko lancer ba tout te banzembo mobimba ta 10 chansons sans lancer ba tout soko cha ba to cheka ata 4 personnes nandima interprétation te comment interpréter. Interprétation ça m'a bête, c'est pas mal. Parce qu'une fois, papa m'a voir que le Rekoufa, il y a un concert moi ils allaient dans la Freebox na ville. Na zema nzembo ya Winamol. Papa m'a mandako senga mingi kala na ba concert pour yembela nzembo wana. Oui bien. Miami sonatangisa saka tous les jours il vina poeton di ça motema nanga otika polele ngai wayo oyo orobengaka wembadi oyo wa moko azanga na ye mboka o l'amour qui n'a pas conçu un seul cœur dans ce monde oh Yahweh oh yebisaki na Biblia nous récolterons ce que nous aurons semé olobaki. Pourquoi nga bolingo ekokola kakate ngana komi likolo ya mibeko miayo Yahweh. L'air na sisi nzembo wana vieux beaucoup la zokota na podium bravo bravo papa bravo nangina kenda bendinga lipeka boya simbinga ye. Un jour Rochero m'a dit un bon chanteur il faut savoir interpréter. Il faut comprendre. Donc, qu'on interprète ça m'a bêté. Mais il faut interpréter des biens. C'est pas mal. Apparemment, tu dis tu as des tics de papa. Tu parles comme papa. Tu fais du geste comme papa. Apparemment, ils allaient rater. Mais comment c'est quoi? Non. Ils allaient rater peut-être pendant que courtoyer gâté. Peut-être dans la musique. Ils allaient rater. Ils allaient rater. Père. Parce que père. On a dit papa là. Quand on a papa, on va tenir dans vieux. Papa. Ça ben tonton papa parce que banda yebisanga nga mwana oya boti mwana ya liboso na vie na ye aza moko na nga ya inani ouais premier voyage to sala le to zongi papa mbazo futa ba na tuna baninga na musula ka sala sala zongo pa ya batu nyos ba sala ka epa nanga pesinga mbongo na pa benga moko ya vana na balcon kana résidence sa kuna na ma campagne apesinga la télémina abi merci papa la télémina kendabi pampo ya kala na zongi abi mbongo ali boso barali baliaka ngabi ba parents et bon rakasi donc cela veut dire hier à parents ouais makati pe mwandambu apesi merci mon fils de la part tu vois donc ils allaient même attendre ce que voyage oyoka atindi ba benganga na eka to fani to solo la to na ko na tellement mingi. Maman, répondre, c'est une question pertinente, question n'est pas valable. Comment pas? Moi, je pleure des fois quand je prends la douche. Nandi ba ngo te tile lo do na mona ngo donc nakokangote. C'était pas le moment.
Je plaire à mon père jusqu'à présent. Et narotika kotombola bendele na été. Ata naza na viva te mais bendele ya papa Wemba toujours mangro koto grand prêtre. Totika rangote. Voilà. C'est vraiment pertinent en tout cas la monument maman ekotaki voilà rotikate tout ça là mais monte dans zonga qui déjà pompon. Papa benga ki yo pompon yaka to tombola bendele. En absence à papa ndo tombola bendele pe na ndenge na yo mais falo tombola elongo na bandeko papa tikaki okite biso lisusu kaka vamboy Oh faut-il là. Soki bato basali ke ngala longa faut-il arrêter papi. Hein? Ça faut-il arrêter? Hein? Bango basali ke ngala longa bani batika kala ba petit adimi po balela bango. Oh ngapela landi la ngambongo te. Mais président sangeza ka gêner bino. Yo mona pi maintenant oye répétition ou concert un pompon miyake ba public ils ont réclamé que na mata mais baso beta banzembo na ngate tant suka chanson moko ba yo beta lo peka na suka avant concert ici là neti kaka donc neti kaka okende jalousie ya buzoba to soto biso tozali wana eloko ndeko tombwama ba grande tête wala ba bendo ba pompon ba nani nouvelle écriture eza na ba image nango pende zali yo eza pompon miyake bendo son pacheko ozo comprendre trois wana déjà soto telemi na kati ya viva ezelo mususu ozo comprendre mais bango bazo comprendre eloko wana te pardon ba ndengwani ba sepela ki na arriver na bino boyo ko tshaba ngo kaka ngate peut-être mamsu bazali ki ko sepela tende bendo azonga po ba bige bendo incoïde donc des fois tellement gazara bango mo banini bon ngasa dou nga soki likambu na obengo na pesi yo conseil mopanzi nga ba sepela ki nga ba mona ki mabete mais lo nous on a un peu follow zala na vivre pour longola on a bloqué papa mais ata batindi OK okende mais faut otala ki papa papa na linga ki parce que tu pleures quand tu prends ta douche oh faut il nga wapi si na lobeli oti faut il nga faire pas wapi bango basali ke ngana longwa na benda ni olé que na biso bazo benga na yo faut tikala croiser les bras au lieu que mais non nazo continuer carrière nanga ngazo continuer carrière ozo continuer carrière pour ça plaisir producteur bazate mais nazana kondima nzamba osala et babiloko nanga ko bima kaka oui puis un jour tous on a ça plaisir na batunyo so bazo sepela na méga entretien Nami tuni na bote mao mena miyo keli mao eske koma mine longi nangana kokufa pauvre bobango bakani babali sayo na motoro ya masalo sheri nangayo na matoro ya masalo Julia leki aromie na motoro ya masalo ala ya tutue na matoro ya masalo Chanel ya Cartier na motoro ya masalo na mitali na talatala o mena miyo keli mawa eske koma mine longi nangana kokufa malole babango bakana goro babalisa yo na motoro ya masalo ya Priscilla na matoro ya masalo difficile la vie à motoro ya perebinda sakita talaka yango lokola na télévision sakita talaka yango lokola pe na cinéma heureux mbele tosekaka na biso bato théâtre mbele to neglijaka na biso bato théâtre oyebi te un jour fide pate nanga ye pe akozwa o mika ya Fatuma Roro un jour akozwa Alfred Zimbie papa na Nelson Simon Mavingare un jour akozwa bongo bana moloya Tuntu. Non, papa, Wemba, écoute-moi, n'habite. Non. Yura guitare. Ça n'a pas besoin de nous.
Voilà, c'est l'ambiance de Megan Entretien. Tu as habité, hein. Dans la vraiment dans un artiste, na biso. Oh bah yebi boulot. Tombe pas sur la banzela na habité. Non, maintenant le rôle artiste est mort na biso. Je suis séduisame quoi. Na rumba congolaise donc musique na biso. Apparemment musique na biso bunga. Pena ba étape, ba iso buka na. To valoriser on pena bien te. Mais bah tu vas valoriser ba anti valeur wana. Banti valeur baza limité. Kaka musique wana a changé maloba. Kaka musique et puis ba composa kate ndenge moni bangwana banzembo tu ya bosomba. Baza ba simple chanteur, ba simple animateur, ba simple atala quoi. C'est ba écriture ezotika la tête na nzembo betu ya papa wima o. Nzembo ezotika la bana to ba tu nyos ba okuta. Nzembo nanga ya jansi na beta mbula nini. Mais le loso tchako na fête muta obina. Est-ce qu'il y a une sanité na kati? Mais ça l'a fixé. De médication. Eh, si ko bato ya boye, boni ko soutenir bangote. Boni ka banti valeur. Ah, ba na bino ba bébé talibino. J'en sais maman t'es manana. Toi mbangana yo. Ana on peut ça elengi, mais na yebi na. J'en suis maman, tu m'as trompé, j'en suis. Tu m'as trahi, j'en suis. Elle est bonne à motema. J'en suis maman, tu m'as trompé, j'en suis. Tu m'as trahi, j'en suis. Elle est bonne à motema. Yaka, j'en suis maman heureux. Toyoka na kita kobala nana yo. Sima ya mikolo moke boye. Obangali na ya makanisi. Yaka, j'en suis maman heureux. Topeta ki sema na mi sans ambe. Kasi lelo yo otali nga ipamba e. Olandi banguna yo boiko yo kae. Okay ya e. Nini nasali polelo yo kimangaye. Nini yo defaki naboyaki kofuta e mama e. Chabalo quoi. Tambali mata pana kolelaka. Yeah, ngana bela estoma pana ko kanisaka. Yeah. Simba mabila. Boni ni basi bae bakate mae maleka. Dina nini bamona kate musika mae makoya. Surtout pendant nini batanga kaka le présent. Aye mave mavanga. J'en suis maman. Okosinga yimingi mama mama j'en suis maman tu m'as trompé j'en suis tu m'as trahi j'en suis elle est bonne à motema. Ah tozali na studio ya père na biso Verkis kia mwangana studio moko kitoko eleki mpe ba studio ebele na poto ya solo ti zongo nana omona ba matos danger quoi tozali awa yango na yaki nauti kutoyemba maintenant nous pe na cité na zozonga kuna tozoyemba mona poto ya 13h. Mon peut-être alors papa mieux que tu boucler déjà la boucle et na bato ngo retrouver yo ba répertoire papa pe ayo ba kosi koso no 500 et tout ba osande nini. Ouais numéro nga kanga beta ba concert so bozana besoin pa ba image na mingi pe ko tchatcha ngo na ba YouTube te. Ceux qui ont besoin de la production, Sangisi a mélangé, à Sangisi a tegui na zupe mo eloko. Ba biloko na maintenant sala makala. Mais siko ils ont sala masute ba CD ba image net émission bo na ba image à concert, bo tegui bo tinde linga pela. C'est ça. Ben mon numéro c'est Bobani dans la 243 code Mboka. Après 89 81 49 599. 243 89 81 49 599 yango wana nyonso ba réseaux sociaux marabutu ba WhatsApp eza wana wana bayo balandi balingaka pompo miyake be belé po bayo pompa za la kaka Gauthier Wasenga mon ami nakati London Gauthier Wasenga et mon ami personnel encore Chimba Mabila Billy
mon ami. Sans oublier Chabalo quoi à Paris. Bon, Bao na na bango penda de tous les temps na poto bangwana. Donc na rôle exatena boke belé. Sans oublier Rifin Malundu, les descendants. Mais oui, na boke belé de la part exacte bon. Mais alors comment il na tout boucler. Sans oublier mon grand frère propre na Toulouse. Il y a José Mufundu Muteba. Grand frère propre, Mobalia, mère Tina Verenda. Ouais. Et mon petit frère na Chicago. Maître Tcheke Pichou Pumbulula. Voilà. Aujourd'hui, les producteurs. Bah producteur Bazali, est-ce que est bien? Bazali mais ba proposition na bango tant mususu. La maison na mombe de jour yebi man quelques maisons pe no yo. Dans na tant mususu na yebite mais na solo na ba producteur rebelle mais. Tous une côté yende on a en fait. Je sais pas si ça petit grand déco et tout F victime et fallait pourquoi. F victime à producteur. Fallait pourquoi maison à production. À Sali maison? Oui, oui. Oh, lui c'est mon frère. Na yebite? Fali c'est mon frère, mais na yebite en tout cas. Merci pour l'information. Non, Fali mon frère, Fali na lingage mingi. Fali na lingage. Yé au moins azana idée ya kobima. Au moins na ba musique ya betaka. Et moi kei na ba genre boko boye. Et moi na kimboka. So façon na bangi c'est bon, mais ben sanité bois ki sango. Tikela bango. Ils ont qu'un bien la musique mais ben sanité tikango na conséquent na personne de kona. Na linga mingo yebi. Mais na roya ce qui vraiment ça les maisons en tout cas. Vraiment tes appels F victime il fallait. Et ça wapi adresse ça pas wapi. Ndata lelo la okenda te. Et bon siko. Voilà, fallait pour te conclure. Kofi central. Te. Et bon dans le bi mabe na le bi ka te. Te na ngesali mabe. Ngana lobaki wana za vie nanga. Aza vie. Mais lokola père na biso, père nanga akendaki na moi. Akanda na ye na sengaki na ye mwana moke abetaka mbonda bakolo pe babina père nanga pe bagisaki po bakolo nde balakisa yango bino mo bakolo bolakisa biso ko senga bolimbisi tokei na cimetière masanga mbila makasu prière tosopi masanga bokoko prière esalami nzamba pambola osengi bolimbisi wana na okene mbangu okene mbangu mais ti lelo lokola sali loko wana te. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. T. T penga T. Na E. Wanted production pour te conclure. Nini? Wanted pro. T fabrigas T. Nazolo ba nani producteur na ye. Yerobi producteur na. Maison à production na ye. Ya fabrigas wanted. Fabrigas pas sali maison. Chez les gars. Oh. To boucle. C'est la mission quand oh papa ganga kaloba wana. Yeah. Oteli le boko ba bongo.